grand na makambo ya nzambe pourquoi pas ta bobengi bango te pour pesa bango conseil na o bazo sala ya ko publication ba photo ya bana bato basi bobimina bango boye bango balingi tolite hein le pasteur Moïse Mbiye ye pona ye amona kaza likolo mais en réalité ça likolo te maté nyosa te ya maté internet même banzembu na ye ngana yeba itanga imba nzembo yo bolingo nanga yo na yembi yango pona taisa batu keno biloka banaye ko yemba ayembelaka nzambe te ayembelaka mutu ngoka mole ayembelaka eliane bimi c'est-à-dire Michel wana pe azana en appel nzambe te omo banzembu na sama zugulu wana demo zugulu ezo mo tekeza bilo mo pamba mama ya frère Matou Samuel Matou Samuel pour mezake ya okufela basi pour mezake akufela bana basi mingi to ebité sur les années to ebité bon les pasteurs les pasteurs za pembe neza pasteur avec Mukuna nde wana mais Matou Samuel okufela moi azaka papa mama olangi banda wele Mukuna na wele Matou Samuel na mama olangi ba wele azai pa mama olangi pa yoke pa Mukuna mais mutu Mukuna kolonda ko bibote mabino su to yamba mpaya fosani yo déjà que na fête ya ba biso to yamba marié biso to tema yo boy ko telema to lingaka ekala mais faut tema kaka na sens wana to telema mais ngala beta mabo te yo beta ngabi na mbi ngabe te mabo le bon ça que mbi aleki azana mbongo ebele ana ba partenaire ba pese mbongo mais na spiritualité azamuke amakaste amuke le bon ça que ande na mvutima makasi na aveuglement au moins ça bilon na ba bazana ngwa mais comme kita Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un moment comme nous benni ko beba de bien mal acquis. Mais ngana bi na ka ko bala ne. Musika yo moni batu mususu ndeko mona bangwa Moïse Mbiye ndanga mais je pense abale be ye pa bala Moïse Mbiye obala ta ane ko sila tengala Moïse Mbiye obala ta ba bien na bala na obala tengala obala siko yo obala ne. Na lobi no kwa prophète na lobi na yo kwa prophète Moïse Mbiye yo ko bala ane o mato kita obala tozalia tokoyoka héritier toyoki ba Moïse Mbiye bemi après ba Mai Kalambai leka Mai Kalambai surtout leka Mai Kalambai azobina mutakala na pe wandoki est danse wana danse ya butu hein leka Mai Kalambai wana mutakala so azape leki ne bité bakanga na leka Mai Kalambai wa pour Alexis mutakala na bien te hein mabe hein yenda yeba muta filmer ba tuna na bi ya zo bige mutu o abano filmer na mwasi ya Kalambai so comment yo leki ya Kalambai obimana mwasi ya yana yo Chibau. Media ESP Media papa Edo Aman ESP Media maman GH babi ESP Media mon boss ici de makolo babi ESP Media balandinyo so obalenga ESP Media a tozali epa ya papa prophète Israël Mbambo boni oza de pas mosakoli hein le prophète Israël Mbambo en tout cas malam makasi na monyo na moni na surtout na bika Romeo Kano mutakitakawa menata boyo po kitiwana en tout cas kola pa mola makasi. Merci Tokiti po makambo o tozomona na bino basala nzambe ko sala biso soni na bayembi toyebite toloba nini. Bon likamo eza ko sala biso basala nzambe na bayembi le problème est ça que bayembi ba komi na esprit mo boyeke soka yembe akale abina koma ka pasteur. Beti nani? Ba komo kimela bongo. Beti nani? Ari papa za musicien koma pasteur. Eza mabe? Olandi? Eza mabe papa. Aya za musicien toki akomi pe pasteur. Eza mabe? Olandi? Ozona na bato wana eza mabe tende bato wa ba deningonde a mérité za la pasteur pa umeli na musique akoli na musique afandi na musique adoration ni na Congo bato ba ite kwa deningonde oh baba ya lelo nde ba na vitesse mais deningonde a mérité aza évangéliste deningonde coup de chapeau mais ba msuso ba ya oyoyo baby nanu loi ministère baby nanu mibeko ya ministère prophétique te ou nganga nzambe ba vivaka ndenge nini hein baby bana éthique te éthique wana eza bango te
na lien ya ba souverain sacrificateur il faut ba porter ba arche de l'alliance c'est pas ça ba usanté parce que usan jour à porter arche de l'alliance ba akufaki yango monique bango ba musicien ba komi koyemba mais na koyemba ba okale ba moika ngale si la toki malaki pasteur yango ba za ba faciliter sala ba église pour ba na ba partenaire. Église eza musique église eza charismatique c'est-à-dire aux années l'opposé en appel wan yango moni ke biloko wana salama mais naza ko encourager ba onos ba na appel prophétique ou appel mystérieux kat na bango mission on nzamba pesi bango ba sa musala bien nzamba kiboso mais ba musicien a comme pasteur te biso te ba ke ndoki bongo le motema comme des pasteurs na ça soit bongo musicien ndi frère Mike Kalamba comme pasteur te Kalambai, frère Mike Kalambai azola nanga bien. Frère Mike Kalambai ko ma pasteur te. Pona nini. Yazala quand même soka yembi ba komo te alalaka. So ba bengi ya ko bete sika. Na participer na manifestation mo Kalambai asiso yemba afandi akomo nimba. Ba la musaya be ote afeki mingi. Afeki mingi ne. Essa yaza na appel wan. Essa soit. Ago sala jamais église. Bako que l'église a Mike Kalamba été à pasteur les frères Mike Kalamba. Patrice Saloba ya cause à la pasteur mais à ta frère. Vous comprenez? Il y a cette église ça au moins ba musicien faut tout n'avoir pas Patrice parce que c'est président musicien chrétien. Frère Patrice nenga na bi le frère Patrice Kalawana. Ngebe. Bosko ya lelo. Hein? Te frère Patrice Kalawana linga buzo bate. Ya lelo pe. Ngane na yebeli so peza pour faire Patrice époque wana fa benga Mike Kalambai ba Michel Bakenda po Michel Bakenda pas comme pasteur yone oza Michel Bakenda pas comme pasteur OK église Michel pour combien le mot ba comme ba résonant ba Frank Moulaja ba banda ya ministère ya koyemba kala ba Moulaja iso comme Moulaja comme pasteur tikala makamba koyemba tikala koyemba ba dorate ba tikala ba dorate na bango ba yemba boyemba na bakema classe koyemba boza koyemba ba nganga nzambe ba pe na classe na bango ba okota na club école ba sacrificateur et le évangéliste comme benga comme prophète yoza prophète pe sa message à la nation yoza évangéliste ba prophète de ba pe sa message devant le président devant le roi devant ba tominen mais ya ces évangéliste a pe sa message te. Merci beaucoup message ité tout comme on a bayembi basali nzambe ba photo na bango motambola par-ci par-là ya na ndenge ya bien te et tout ça la bongo pona nini. Bon, et ça va rythme monde des ténèbres hein. Des moments ko babenga ke mutakala nde a baby si bango botikala ni bozwa mbongo bokotsa mbongo na ba YouTube bokaganie mingi. Yango mo ke za opération mo ya monde des ténèbres mikolo yo eza lupemba mingi ba jeune belé ba otalango ba tebele ba otalango mais ba to ba dirigeaka pays bazwa sikoyo mokano likola biloko wana. Tant que bino boza ba grand na makambo ya nzambe pourquoi pas ta bobengi bango te pour pesa bango conseil na o bazo sala ya ko publier ba photo ya bana bato basi bobimina bango boye bango balingi tolite hein le pasteur Moïse Mbiye ye pona ye amona kaza likolo mais en réalité ça likolo te maté nyosa te ya keza maté internet même banzembu na ye ngana ba tanga imba nzembo yo bolingo nanga yo na yembi yango pona taisa batu keno biloka bande ko yemba ayembelaka nzambe te ayembelaka mutu ngoka mole ayembelaka Eliane ebimi ayembelaka Eliane omono te Eliane na lobika ayembelaki ye pe ba la sana clip na Eliane azawana na garçon moboye Eliane ngata la garçon moboye nzambe omoni mwana Eliane azana kanda baluba ça dit quoi à comprendre que ndenga zawana esenga gagner vie azui vite yango mwana bandika ko pupuka oyi mutu so ko malade épileptique bakanga kete hein ouais ko maîtriser te pas épileptique ko maîtriser te ele ma comme ko ndengwana ebima kaka ebima mais Eliane na famille na bazo bossa na teke nganga nzamba solo basakana na bango te c'est ça soki ke ya za nganga nzamba solo en tout cas Eliane na phase de punition. Mais le roi na nganga nzambe na ba rythme biso to bien na classe prophétique to mona ka été na mon spiritualité na gouvernement père o babengi Jésus de Nazareth yé azalaka te esprit azalaka bazana blon na bango basala bible na bango eza bible na bango uta quelque part eza bible mo de moi lobi makam na ngo ne ba pesa ba nouveauté la ngo ba na sens wana tu yebaki na wana te to moni ba photo na ye
ndoto na ye makambo tu publier na Facebook. Soki Michel Bakenda zemo amos na obenge lesbienne. Pourquoi? Parce que azana des momoko ya impudicité. Et fan sare kimi a été comment yo mwana mubal. Moi si azawana te omi sepel sa yo moko. Mon cœur, je t'aime. Bon, oh ça bon pourquoi? C'est-à-dire Michel wana pe azana un appel ensemble te omo bande muna sawa zugulu wana demo zugulu et moi te que moi bamba. C'est-à-dire ye Bakenda wana Michel c'est un petit ba baby siende ko baby sa alinga ka mon États-Unis a mona déjà États-Unis lo nya malunga zo a baby si vi na ye moko to zela bangwa nenga zana Michel Bakenda nenga zana ba cede na ye kobuka Poni ah kobuka ngana sombi cede na bimisi mbongo na buka ah ba zugudu na ye wana ekokote la yo lobi zugudu eza mais ayebi ba cri abetaka ngo abeta ba zikri zugudu ayebi yango mo ba zugudu abetaka eza ba cri yo ka ba cri wana te ponga za musicien te na ba musicien ba biga ba prophète ba zugudu ba yebi yango bien po ba to poto ba moni ke komi ba black et comme ba black mais si bata poto ba confier na bango ba ko confier na bango le suste ndenge za wana ba confier bango te bo tanga nga mo c'est Michel Azabi Bakenda azumbongo akobala te pourquoi Ari papa za na mwasi. Pourquoi Ari papa lingaka sa ne fils ngai ba yemba ne ensemble. Au moins que Ari papa ye pas comme baby sa témoignage na ye. Pour atalaki ke batu nyonso ba respecter Ari papa. Te Ari papa ndenga me mama kamuna nzambe différent na batu ebele nde bango baby sa ya on appelle ça conseil na pasteur Atoms. Pasteur Atoms zala sage pe zala prudent. Parce que lelo batu na yo ba komi ko beba. Moko e yo comme appelle yo le sutori so pasteur Atoms. Vous comprenez? Il y a un moment que na Michel Bakenda place azawana a se repentir sincèrement. Atika ba inspiration na zugudu tokobi na système abini sa ba danse moko osakana te. Mais abini sa yamba na nzambe kata nzembo. Nzembo papa zugudu ana ezani. Ya ba cri ya monde des ténèbres. Tokobana na 100 francs. Tokozuka na milliards. Po bina na yo ngo bina ngo pasteur. Ah bazo talisa yo koluka ngai na bisa makambo. Nazo bisa OK bango baza na ba style na bango ya bien te. Ya mo ke ba style ya Bakenda tako Bakenda acte sala kiwa. Yo penzo sa makambo boui. Ba bloko ya sala kiwa na. Et ça pornographie. A tourner pornographie. Na sirène, na esprit démoniaque, na démon. Parce que cet esprit azan a été l'inspiration banzem na wana eza banzem mo inspiration diabolique et moi te me la rater un impact be taba de ningo ne ba yemba kala bakala banzem na eza un impact lelo ba tu ba le molo ba lemba ba saleli nzambe sincèrement banzem na eza un impact ta net atoms ayemba banzem mo kitoko banzem na eza impact bo banzem ma ya foi Matou Samuel Matou Samuel pour mes zake ya okufela basi. Pour mes zake a okufela bana basi mingi. Tu éviter sur les années tu éviter bon les pasteurs aza pembe neza pasteur avec Mukuna ndé wana mais Matou Samuel papa okufela moi azaka papa maman Olangi. Banda wele Mukuna na wele Matou Samuel na maman Olangi. Ba wele azai pas maman Olangi pas OK pas Mukuna mais mutu Mukuna. Matou Samuel aza mundima mukuna yangwana Matou Samuel loka ezaka sor wana to bate aluka ne pasteur babondela pona ye balongola ye malédiction libabe ana libabe mo ndet sor balobela ye ne balaka so balongoleka eloko wana so basi bakufala bango te aimba bien musicien sakanete Matou Samuel aimba banzemu ne petit siko eza n'impact fongola yawa fongola osoma aimba bien Matou Samuel aimba kitoko na sansua. Merci beaucoup balobi ayemba bien banzembo kimia oye s'appelle Sabato mais le toujours continuer to mona toujours babi to moni lisusu moko ya bino ndeko na bino ate marape na cher ate ya raba ngo déclarer boye to yebite lelo bino ba pasteur oyebi kombo na bino zo beba ministère na bino zo kita il fallait mata mais komi ko kita na makambo ya soni bo. Bon, na likambo soni ya pasteur Moïse Mbie, jour mo to ke na conférence mo et pas pasteur Espé Mbakad avec beaucoup de respect to pe sara bango. Et lo esalelanga et sepeli sanga te a partir eloko wana
pasteur SP Mbakadi alobi a telemi abi nazo yamba mon ami VIP le cité Bethel le Moïse pasteur Moïse Mbie levez-nous là où tu es boté les mabino sobo yamba il y avait des gens des général Sonika foot bazala kawana ba Kizami la Kibila bazala kawana ba Albert Kakenza bazala kawana ba Bishop Mwanza azala kawana Bisa ba lui mapasa azala kawana mais comment ba vieux wana kuto makasi bazawana yo telemisa ba mikolo ka po boyamba VIP cité Bethel VIP bon bandima lelo balingi ba VIP. Ça dit quoi? À quelle église esprit tes alliés English makambe belé. Il y a une question dans l'église Angar, bato passi. Il faut ça l'église et la VIP pour baya. Yé Moïse mbi ndenga zawana. Mutal bosso go PC conseil makasa go benga ayambié azuye directement pasteur SP Mbakadi. Bongo yé. Ayambaka yo ndenge ni tango yokotaka. Wapi? Et pas Moïse Mbi. C'est pas pasteur, c'est que na réunion. Ayambaka yo ndenge ni. Ba telemisaka ba. A telemisi biso nyoso na pasteur abina biso votel matoya les révérends les pasteurs Mbi cité Bethel VIP. C'est mon ami. Ba ya manyo ba simba bonne na simbio journaliste. Apa SP Mbakadi na image wana na mange. Ya mona kenda suste. Ya mona kenda sus église wana te. Ba conférence pe na kenda te. Na sens ngana bi muto abimika lelo même kutu ngana na ministère na mukola Moïse Mbi. Moïse Mbi abani ministère sika. Biso to ministère na mukolo na ministère Moïse Mbi. Yeso mwana Bethel koka telemi. To avec la monde. Yeso mwana. Ala li sarabatuka kolela likuta mutamoni masumu eleki minga tia adoration mo ba demo mutu masumu eleki minga longola bazemi ebele akusha minga banolela yo tanga chango na église na ndé ça dit mutu nyonso akomolela nzoka lela masumu deti mwana uto imbisa mikolo yo Trina mwana moko mala mwana changu Trina asali nini Trina yangani asali nini le pomme za kata Trina bebisi carrière na ye Trina za na posa mona poto a moni de poto bino na me ba ya be faute Trina te bono me mingi na bakimbatieke ba o me mingi na bakimbatieke bo me na bikali manjili ya ngwana moni ka Moïse Mbi habité faut que l'action Londres Paris Suisse Paris Londres o mo Londres Suisse et le bon mabatu ya ngwana oka kombo bino pe bo changer kombo goto ba kimbate ke ça mato ipasi nzambe parce que Eliane Leli pota musia kenda yango te Londres te Eliane ndenga zawana aza mukola Trina musia po ya banda masolo wana libosa Trina za nouveau venu mais na makamne moi mwana na moi ça ana eloko mais na regretter parce que Trina bebi lokola to boy to tanga ba komba ba misu parce que Cindy azaka sœur na biso église Cindy mais quand il a corps de Christ Cindy est chrétien non Cindy azaka sœur na biso église Cindy abayiba biso Cindy panani Babino Cindy ndé. Oh ba biso Cindy to da na Cindy te. Cindy akenda e pa kofi akoma oyembe pa kofi a telema lo bango la écran. Abi bino a pasteur bebo kipe ba tuté. Mais lelo Cindy abima beta ba clip. Cindy pe gaz si là. Aza suste nenga za makasi. Cindy quoi fimba moi sika Cindy moi sakata suka Cindy mobola aza mbongo te akosa ke Cindy aponga cha sous plantité akosa Cindy c'est ça tout le monde bloque wana mais le pomme ça que tozong sa Cindy a ozong la Yesu ba MG 33 na ba MG 33 pasteur mon maman papa na pasteur MG doudi auti ko bala be pasteur na poto ba nzambe la beti maboko Moïse Mbi MG bali pasteur Ozana droit pe Moïse Mbi yo po bala Moïse Mbi fa ba prophétesse na ba luba ba pembe ba zebele ba to ba pembe ba prophétesse ba zali oui akoba la prophétesse na bisu ya solo soka bali prophétesse ba ke musika ba ke musika yo moni batu mususu ndenge mona bangwa Moïse Mbi ndenge za mais j'ai pendant abale be ye pa bala Moïse Mbi ya obala ta ane ko sila tengala Moïse Mbi alobaka ata ba bien na bala na obala tengala ba no siko yo obala ane na lobino kwa prophète na lobina yo kwa prophète Moïse Mbi yo obala ane o mato kita obala tozalia tokoyoka olobina ye akobala
kasi sur les prophéties arobala mwasi nani mwasi nini ata prophétesse ba métis bazali kombo na ye nani mais ba métis bazali azana basi déjà aza ba chéri na ya bien ba présentable ba benga banana banana ketchup ba fana ozo comprendre très bien banana o afali tala yo sa Moïse Mbiye pasteur wana ye un VIP black tea confort mais le bon bango ya confort Mbiye o mo divan biso to fandi ya Mbiye za kaboiti to moni yo o lo baboy pona ba telemisaka Mbiye akota ba telemisi bino yona moni to take wana changa kanda na regretta fort na ngakutu na yoki bo ba vieux kisemi na zalaka kisemi na telema o tema teleni ndako pe ya yote kolonda ko bibo tema bino su to yamba mpaya fosani yo déjà que na fête ya ba biso to yamba marié biso to tema yo boy ko telema to lingaka ekala mais faut tema kaka na sens wana to telema ben ngala beta mabo te o beta ngabe na Mbiye ngabe te mabo le bon ezaka Mbiye aleki azana mbongo ebele ana ba partenaire ba pese mbongo mais na spiritualité azamuke amuke amakaste amuke le problème est que ande na mfoutement makasi na aveuglement au moins za bilo na ba bazana ngwa mais comme kita Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre yango mo makamna we beni ko beba de bien mal acquis mais ngana bi na eka ko bala ne akobala zero mona yo mo yoage Moïse Mbiye abali to o mona mission to yo anda luka prophétie ta prophétie amne ba pesio abali oage abali parce que bato belé ba ndi mateke nzambe asalaka nzambe yeyo azo sala Moïse Mbiye azobala na sensual parce que ezana bato mususu ba croire que ngonga oyo ya ngonga ya basal ya nzambe o moni ba biloko boye nzambe pa telemi o moni limité wana ba faux ebele ba zonga ba ok quoi na se ba vrai ba hotelema na sensual. Merci beaucoup toyiko papa mosali ya nzambe mwasi na ye akoki kobeta tina ba niveau wana bapota na mukolo yo mosali nzambe oganga nani mosali Mai Kalambai yo petit makambo wana ko Mai Kalambai le problème est que aza musicien aza likaba koyemba mais akoki jamais kobe ngaye ke mosali na nzambe Mai Kalambai azaka mosali na nzambe tant pasteur Mbiye mulama papa ya Moïse Mbiye tant azala kuna nde Mai Kalambai azaki serviteur de pas Alain Thomas Lokofi moni Thomas Lokofi photo zong ça ya Thomas Lokofi encadré Mai Kalambai obiso ngo mona Mai Kalambai na clip là yo ana lobaki ozali nzamba bana bitike yo nzamba Mai Kalambai bimakana na village na yana Yahweh bat Mai Kalambai yemba nzembo azali azali na talent ya koyemba mais Mai Kalambai aza serviteur de Dieu te ko certificateur qui t'a dit que musicien ça pasteur na biso que musicien pasteur ça avec seni musicien ça pasteur musicien otikala musicien pe ba musicien ba na bi expliquer ben publicité ba na ba mobulu ye aza musicien akoma sous pasteur aza pasteur te c'est un musicien chrétien nde ba benga musicien chrétien nde ba benga bango yesu pe kuna ko bitena lola ebi na yete mais biso nde to benga ba eza nzonzing na bango balela kango mbongo ava koyemba aosenga caché et a musana na yazinga mbongo yesu mona Mai Kalambai ayo yemba asenga caché te aza pasteur te église ya Mai Kalambai mutakende te na na che Mai Kalambai maboko yebisa pasteur ni na che maboko yebisa na mboka ko alexa pasteur a che maboko bon Moïse Mbiye na tsare maboko nini Moïse Mbiye na tsare maboko Moïse Mbiye papa na ya benga ba ka 15 mona te évêque mwana mbo ka 15 azali na nini na Moïse Mbiye ayibiti alanda nga ayibibia ka 15 azali ka 15 mutasambela pona ye ka 15 abenga soni babenga na bango na bangwana bakutani basambela pona Moïse Mbiye yangwana ti siko Moïse Mbiye basambela pona ka 15 monana papa na ya tika ministère so Mai Kalambai na tikele ministère c'est papa Mai Kalambai aza pasteur pourquoi blaguer avec des gens quoi nana ngo apesa Mai Kalambai personnalité juridique nana ngo apesa Mai Kalambai l'état ne apesa Mai Kalambai a fonctionner na mukili wa bandote ya bato ya sa musicien abeta musicien Déborah ya Déborah za Déborah
Deborah benga mai kalambai nga komo nga prophète Israël mbam Deborah na abina yo luka kalambai bo sukaneka na musique kalambai église a kokangote église mai kalambai a gêné a gêné ne biso to gêné ka to la na sebe yo bi sacrifice luka bana na nzambe ba nyokam mai kalambai assemble pona mutu Père lobi que au nom de Jésus de moi bimi balani iti mamari misam nga bana chama bo yo bi sima ko chama misam ko chama bo ki akufai baganga bien comme tu le maboko nzambe o li kamuni mari misam yo pasteur si manango mangi sa humilité même ça makufai bien akufai ya ko sa jeune loka mama nani ono sa agenda 100 jours Esther aliaka ya sala 100 jours aliaka na lobi yango aliaka ake no funda so afunda ngapi aliaka akenda yo kana rapé sous te ayo ka ndenge ni ba bien malaki baba ndokota ba biloka lukuta ba koka lukuta ngana yamba ser moka ya na église alobi mama 100 jours abotola ye mubal o mena zo solo na bi famille ngo ayo naza be preuve abotola mubal ser wana ba botola mubal ser wana pengwa koma païen awo mena masanga na désordre ti ser wana kufa bango so bamona mama 100 jours na télévision balanda ba ko zapper surtout télécommande zapper bien pour na ko zapper longwa ote longwa ote c'est ça mama 100 jours le pomme ezake banda le timbeli jenae kongo etimbeli jenae akoka susté akoka te azola nanga bi akoka susté atika leki na wana évangéliste Billy asala makambo na inga osala leki ne kuta atambola bien koleka 37 pe prophétesse malela ate akatei 100 jours à terre yeso mo terre yeso asa la campagne yamba yamba nini ba yambekeko ba yamba nini prophète yeso abatu Jésus yeso lo bane musubo kana rankini te ta baliembonga Congo baliembonga peuple congolais makasi mama 100 jours ndenga ya kita ici ya za ministère prophétique ya bengama ya za appel prophétique bo ate apenda bo pese mi ko ate ya batu abimisa makam omoni Lopol mutombola ndimaka ya ta magoro dezo bima mais aza na langue ya verbe Lopol apanzo na matete siko yo lobi elo ekota na molimo ebima na mosulite denga na bina lo mateya Lopol olobi marge ate ya kabimi abimisa ka magoro do bate ya magoro nini ya bimisa oh même magoro de bima l'église de bima l'église qui ya église ni yo soki na ndaku na yo muchope abimi ebimi na ndaku afase fasi ebimi na église to mona ngona kati église wana boni to ba na ya bimi sa te so tanga asima miko to ba je libérer l'onction bilo na bano bima so to bani yo mona ezadi kamo ya banga to kanga muto na bomi na bi vérité yo na to mona magoro do wana atalako pasteur Didier Maremba yene mutu abengela kabatu boya tala makambo Lopol mutum calme kay Didier sala makambo Didier ebingate pasteur Didier ebingate abinga bien akoma pasteur na tsaye lobo yo to comprendre. Merci beaucoup tolanda témoignage oyo tomona ki l'église papa Israël to ebité yepe ataka bato basete pe muto yako peut témoignage anataki sete to yoyeba soki sani anyataki sete libanda tikokosa anyataki libanda après azo tunga tétanos te ayo zongo sima ayo senti pota na 4 nde babondeli pona esikoyo ayoki bien esa babimisi sete tolanda vérité wana soki ya solo anataki sete ya libanda to na 4. Merci beaucoup tolanda, merci. Mais na saka négligence sana so Barcelone anti-Kokani na soki amote. Et ça qui a été pendant 2 mois, dans ce moment-là, il y a effet. Il y a des tétanos. Bon, on a tendé qui s'y voit, mais il y a des gens dans l'état. Moyen, il y a des colons et la scène exaltée. Libanda, pote exalté. Mais dans le cas, vous avez senti le pote à ma casse. Mais quand vous voyez la prière de la séminaire, mon collègue clôturer le séminaire, prophète Adobaki, na 5 heures. Bâtiment soit banda ou les caïpaïs ko assemblée là, après le service mort, on a tombo,
tant que là qui n'attend les gars qui est pas il y a prophète pour passer la service wana na ibisi na zoyo kamala na zoyo tambo la tsona tambo na zoyo kutitile fona kweya urampe na usara ngai makasi na kati ya mtoto abondeli alibina ngai na lingi komona yo dimanche kolata sapato bon na kei na zoyo ka balele wana makasi même jusque hier na zoyo sentir douleur na mtu na biesi na kukoka na okenda crise na lipaka na nga ou bien na koko changer un temps na moni kaka makasi ye na lati ba sapato na tamboli na ye na eglise mwana aza kokomisa nzambe ya Merci beaucoup touti kolanda to mon témoignage papa lobi babimisi et le côté et le côté qui n'a mis un biki à témoigner papa mukolo tant mususu ozoki ben mai un peu quelque chose atia to mai za mabe mai za kama bete mai za mabe yo mela mai se bo mai yo mai et lo za mabe j'ai pétrole nego memaliwa na via batu j'ai pétrole trebi yango batu basala yango batu liloba est interdit yo kebito za na lilobo kima po na liloba ba ko belo ba tere de ba bonde pour la mutu ba seke au nom de Jésus démon bimate kuna ba bien ba wa tsoka kenela kuna rezo agir ke mélange tant on agir pétrole ba no mela mais so ngana obanga parce que e boma batu un jour e boma batu ba liwa parce que pétrole nzoto muteza mabe hein akosa énergie azo ata makasa muso atie mais pétrole achaka pétrole déjà makabango mo bayibi kiza pétrole penda so yo si o mela pétrole yo bando botamo mela pétrole te bando mela ndam débité mais lobby so muta usu cancer so muta barobi ça ekana o ba sala amela ya ko mitala biso bien so muta ba pesa ba témoignage ba zo ka mutu so na pasi ata sagesse kimara ba biso bien ata biso lia eloko ko lia yo ba jeune lo ba lu kutala la tana cercle lo ba koma milliardaire to ba kana jeune mo bi galu no ba tinyo so ngia koma na mbongo be ba prospérer na mbongo be cercle yango balala avion kutu ya pamba ka so tchon aéroport ndili ke États-Unis ofele bitumba na li papo avion ne katane kwei pourquoi parce que ba na posa ko bonga vitesse eleki makasta ba jeune ya moni ke biloko vie abimisaka wana e bimaka so pe bimana nzota batu bonga mona ngweza sec ya ngana mona eza bien te et lo so e bimi utako santa no pe loko mais a sanzi na ba sende ku so e bimi na mnoko o santike na makile bimaka ngana na mona ngate vie ozoloba abimisa eloko nini mbisi muselekete otelo Alexandre na TV mona te botala ka TV ba comme ça journaliste mona no me le deviant na ministère amen so asembe pona mutu goro da bima museleketa bimaka eloko bima yango na te sefi mabe hein et ça la relation ni entre ligorodo na moi soi et la relation yo mo te mutu so ko une église mais mi kindo gango to tilete ka ko ya mais a changer te tina ni na ko ya biso dona poser résultat ba mame belé bazui bana ba démon moi ne sia bien mandefu na monde ténèbres sia kola kuba yo zo mais azo me sepe libéré o moi mo benda libéré moi on de tata mbimba po tata so me libéré na moi mkeza différent mama comme ka tolo pas et ça dit moi na za monde des ténèbres so moi na nzamba za yo na tota Nigeria fio moi Nigeria moi comme tata mkolo mgo na butu aya fande ba monter et ça là kindo kezali ba pesi ba bana butu mwana normal okoyeba eboyi ba mama ebele bazo bana nzela ba makasa ba nzete ba fandela ba nzete ba biso ipanganga na saswa mais ceux qui bana nzambe lo ba comprendre que guérison solution eza maboko à Jésus en tout cas nous c'est comme bien ya moni que Didier Maemba asala ka boulot na ye ya robenda bana na nzambe baya na église baya bayoka vie c'est ça vie ça ba conférence na yo to landa na musika na tala ka ba ota ba voyage ya vie ça le belé libanda mais jamais mona magoro de bima libanda kuna ba to libanda ba féliciter te pour magoro de zo bima te ba zo féliciter pour na ministère maloba ana langue il parle de Jésus c'est un grand prédicateur. Merci beaucoup Papa Israël so kana ba prédicateur makasio ba belité ba muto mone mutatika maka continue esi abela Sonia abela qui est nanyo pasteur Mbie Mulamba esi abe
abela prédicateur makasi totikala ne na mboka eza papa menino nanyo yu mutu mokalombo. Merci beaucoup. Le leçon au sali séminaire. Okoko bengisa pe Moïse Mbiye, otoko bengisa pe Mogisho. Moïse Mbiye okobengisa akoteya aoteya batu makambo eja na charnel. Mate internet eza ngwa nini? Mate moko bazo yebisa yo, bazo yebiso te otika masumu, ba yebiso continuer masumu eze lengi. Kende liboso na masumu, mate internet yangwana. Yo moniteur na internet ba wala kisaba bilo to ya ba bêtise. Omona ngote? Internet eze bêtise. Bango ta fan de la Bible bo aluka bango akoka ngote ya kala mate so mate wana so na benga te bato ba ko sepelane ba na spiritualité mukie bana spiritualité te ba frère ba sœur basinga papa benga o ka tant qu'il te si ba yo kanga photo ne balali ne boy ala lela suki to benga kombo nini yo mo journaliste ke pesa kombo benga kuna ala leli ba kangi na photo ba ebité bakangi selfie ekas bakangene photo yango no moni ke biloko mo eza sans te bana basi so banoke l'église ya Moïse Mbiye banoke luka libala siko maki yango banoke kowelela pasuki maki pasuki akozwa nani akotikala nani makasi na yo ya histoire ya Esther mutu na course gagner course mwana na Eliane aza pe na course ya ba fille ba bi ta Eliane asaka na papa ngai na kota course wana lelo nga na ko gagner Eliane papa fana kimia bana nga botiki ngate naza na poto ya papa biso moto contrôler papa mbule beti na Kinshasa bat baiki na bango mais ezaka mbula kina yesa bongo mais Moïse Mbiye ane akobala soki Moïse Mbiye abali ane bo pesa nga kombi aobala tengana zo tindika ye basé wana faut pas compter basé course bon c'est tanga bali baso combien ya Moïse Mbiye course te zaiki ba fille vierge te ba fille yo baza déverger déjà c'est dit ba oya siko Moïse Mbiye akopona dena bango soki déjà basa wana ebi ngo yo yebi to bari na ngapela ebi toka gya baba Trina Elia nani susu na ya pembe mikolo nani susu na ebi ndenga sambila kuna tenga na mona kaka batwana baze bilibili sikoyo ane oyo apona so mutu ako gagner au moins mwana oyo azwana ba vitesse ele azwana ba vitesse mais ye na ndimite ke mutu a gagner course mutu a gagner course ya mutu mususu mutu afanda kimia nde Moïse Mbiye asanini azuye esi Moïse Mbiye abala pena kinta abala na poto ma kanga makamna biso abala na poto abala wate po aso abali mutu ya azate abana na poto pe ba fio ba kendela ka ba pasteur ba kutani penza po fio ngomona boy alati silipita fani liboso apandi makolo amen nzoka alati eloko te alati te babenga bani ujana balani yo mtu yebi ba kombola babenga alors comment ujana yebo mona ba ujana te ba isi na okaka ba benga na bandali ujana ngatu ujana ndene babi ba fio bazaka mitaka balata ba soutien te silipite benga ba ujana omona bangona ba yaka na église bote ya bangoni mate internet mutabongola mutema tozoka te mate internet mutabongola mutema te za ba tindi ko na impudicité mate ya Saint-Esprit nde repens-toi nde mutabongola mutema ozoka ngote bango bateyaka bango te balobaka tant qu'il te silaka batey message moko ya kosepelisa yo musala osala nde tolati bien nga alingaka moto alata kitoko aza boye mateya moko ezotindika yo kaka okontinue mabe yango moi na temps oyo tozali bana na Nzambe nyonso boyoka très bien bato nyonso fo base repenti osoma évangile lelo ekomi besiko ekomi na kati miracle lukuta oyoki na famille moko boye bandeti na Kinkasa Nyasuka to baza neti na Kinkole bandeti na Kasangulu bibwa Kasangulu boye osola na bango pesi bango ndeti $1000 oui papa boye dimanche na église yo oloba olota kindoto ngai évangéliste interne na bimelio na bengyo na kombo boye après omoni nga bo mobile na ona kindoki siko kindoki ngo ta na moni évangéliste na niko tubela kindoki na ngai bilo ba sala yangwana so de landi bilongi bato ba témoigner na ba église na bango basala ba église wana te après ce témoignage ali mo bino ba kizengi na bo ndo betama maboko c'est pas ça so kada mo sel na Nzambe o sel na Nzambe tika Jésus moi ça publicité
Merci beaucoup. Balobi na o na bongo motema te o azolanda yo. Ako bongo la motema ndenge nini, ako ko sala ndenge nini, ako ko benga ndenge nini po ayamba message ya malamu. Muto ya bongo le motema te azwa Bible na ya tanga Bible. Ako soka bi ko tanga Bible te abenga mutu maza pembene a invité à l'accès Bible. Bible lobi na Apocalypse chapitre 20 Apocalypse 3 verset 20 ba que voici je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte et je rentrerai. Osolan Bible lobi na mutuke nzamba obeta porte ba lobela le cœur. Abi so mongo na fungola porte na sanini na kota na sanswana batu ba se repentir au moins ba jeune fille lelo ba lingi vie rapide ba garçon pe vie rapide surtout au mona ba commune o ezo sala pagaille eza so 4 bandal lemba limité beau marché ba commune wana biso bana basi baza chamutu basanini ba kata vous comprenez baza koizi bazolia kaka mais le pomme ezali que na pasteur azali pas Moïse Mbiye wana estras soke estras abimie pas Moïse Mbiye pasteur wana ke sa l'église na ye bon na habité pasteur yo bimie pas Moïse Mbiye okimi Moïse Mbiye pour azana makama be pour ke sa l'église na yo pe pasteur o saleli rébellion ya mi balé pasteur so Moïse Mbiye azama be teyaye bo fande parce que amesana na yo bo yo bo solo la kana bo lia bambongo na yi bo fanda kana même bureau teyaye okoki matoko bande église so ba église yake bande ake banda bandi banane ya Moïse Mbiye Moïse abane ba ba fidèle wana balandi ye so kuna ye pas que ne banda bien une semaine bien 2 mois bien 3 mois bien 4 mois tant comme une année oui ba to mo diminuer charge église le kita la charge église sim ça ba to kisi ba pasteur ba bebe nga mate aussi mba kisi parce que nzambe ana ndenga mema ba serviteur na ye nzamba ko memo na moment chez Cérès au moment cha mutu mabo mutu abikate so yo tango mutu abikate ba kima yo bongo o luka nzambe yo komi ko kima pe lisusu o simba kisi biso to ba biloko wana tango moni ba ye kibika ba abikate nzambe mo yebile pourquoi to bondela ka to te ya ba obika to bi comment bâtir l'église to bi ko bande église boyo o bande église boye ba bando ya mike bana mike ba cha makelele papa lobi ozana foi papa o percevoir ba prier direction nzambe pa batu ba komi koya na manifestation ba komi koya église etoni batu ba komi koya ba mikolo ba komi koya pour ni ote ya batu bien mais lelo église lelo batu ba ebité mo comment bâtir l'église bâti kelio église na papa leki na mama kulutu otikala nango obano sana non ce n'est pas ça au monde que mukuna akota mwana na me simba kati akoti trésor mukuna me simba te trésor mukuna me hotel jour mo ba kokite habite papa nga sana makamna nga luka mutu msusu asa nini atika ça veut dire na kati ya ministère il faut pona muto abengama muto aza na grâce ozo comprendre na sens wana même le Paul Mutombo a préparé moi Mutombo mtatika à côté de l'école yo ka sa tika Didier Maemba place wana mais nani na mwana Mutombo na Didier Maemba pasteur Didier Maemba nani na ça travaille ma carte pour Mutombo batba wana Didier Maemba azo travailler ma case ça la publicité mais le Mutombo go zalate autika Didier te autika nani mwana Didier pas ko luka nini ayi no sala église na ye taba Didier Maemba na pas na idée au sala église attention la ndanga na lobiango ala na idée au sala église akepa banda oya ma église siko olobani taba église au moi fidèle serviteur église à Moïse Mbiye abimi wana eza église o bat ko kendete na sens qui a sali rébellion yepe kaka ana ba trace ya Mbiye ana ba trace po évangile ozanoka we boke ne pas Moïse Mbiye taza mtabakisi azanganga boke kunate boka ipana ngai évangile ozanoka yangwa siko inspiration exacte est-ce que hier azo itan ko kapena logo serema azo itan wana te batu pe ba hollandais batu loenge ta mi batu baza venir l'église à Moïse Mbiye baza batu moko trop charnel vous comprenez spiritualité baza na nguti to ministère esenga batu makasi na bandeko nyonso ba hollandais yo ba oyo ba mabe wana conseil ni ko pesa bango Michel Bakenda bon eza opération mo monde de ténèbres bimisika bon mutabane makamwana héritier oyo ya musicien na mona ki vidéo wana abane makamati moi ça que na l'état défendre abiba kipe biso te za azambal nanga so moi si alobi ke azambal nanga bo l'état c'est sur la Fox et silit moi si a dossier héritier mutaboma za moi si azazola nanga yebi bien après héritier toki ba Moïse Mbiye bemi après ba Mai Kalambai leka Mai Kalambai surtout leka Mai Kalambai azobina mutakala na pe wandoki est danse wana danse ya butu hein leka Mai Kalambai wana mutakala so azape leki ne bité bakanga na leka Mai Kalambai wa pour Alexis mutakala na bien te
hein mabe hein yenda yeba mutu a filmer ba tuna na bi ya zo bige mutu o abano filmer na mwasi ya Kalambai oso comment yo leki ya Kalambai obimana mwasi ya yana yo chibau waneza chibau parce que asale loko yo et ça la makate abeti mwasi ya yana ye aggravé ya yana ye muya abeti caché na mutema c'est un qui bolimbi city hein après ko danser tant que bana danser ba bolimbi city abina ko le kana Michael Jackson a tourner asa ba danse ya butu obi combien de réflexion abomi bato wale ya babuso ba danse ya bini wana mutakala wana faut bakanga mutu mutana za na Kinshasa ya za na voyage te ba luke bakanga ye obi leta ya mboko yo soka alandele likambo wana te asilisi yango te apesi solution yango te ba benga leta mboko aza naïf yango ni ba mama ebele ba koti yango ba papa pe faut ba telema po côté biso ba papa atelema parce que makambo yo esta parce que toyoka ngope to mona honorable mo bekuna mama Mimi sala mapeka ne wana o mate oti kumo bo ya mulili eta opération mo nga bon ndete opération mo mutakala poko mana mbongo mutakala eza opération mutakala mais mutakala leki mutakala nyo c'est mutakala Jésus ya Jésus te na croix pendant quelques heures mais pesi ba tout vie ya bango ezo mema minu mabe obike mutu musu soka zo suba bendo ba esprit ya otaka mutakala na ya bendo ba esprit o bana musu fo effacer ba image wana e longola mwana mayele akoma kwa kizengi po mwana mbalo wana moni dans sabini wana ba musicien ba obisala ngo ba théâtre pe ba répéter déjà dans wana a tourner boy ya ba danse mode démoniaque mutu wana fo ba arrêter conseil na pesi na Moïse Mbie aluka Nzambe asambela nzamba miséricorde a olimbisa pardonner mais ano amata kita aobala bon Michel Bakenda bon azaki na vitesse ya producteur na EP lokoso manque d'éducation à famille papa na ya pesa éducation wana te akomi ko traîner pele ki na mowe na mo pele ki nango azo ya kalwa mo le ya na ye hein Michel Bakenda ngongo ni na grave azana ngo zugudu wala zugudu mungo hein bagilin bagilin abi ata mo ebimi ngali e kausaka jamais balete Nzambe batelaka gilin bazwa gilin batemse na Michel mba ambriaka zugudu amwa instrument toko sukawa papa bazale awa to sukawa to lembi tokati azama kasi na biloko na yewana ayembaka te muta théâtre wana ba théâtre to bi ba théâtre ba nimba VIP baza ba lokoso ba théâtre za basi za mibal ba mutu na bango to benga bango évangéliste de la foi ça milulu mo ba na ba théâtre boya bokufa te mais to mo liwango ezo continuer kaka bon de la foi ko za benga ki appelle ngo biete ko za abenga sou pour la deuxième fois de la foi na courageux de la foi benga ba pour la deuxième fois turo yo sala ngwa ta na martyr ba comédien tout ba ya martyr je pense que ba koya pe ba comédien wana bazo kufa pona nini ba na ba pesa dimité ya mibale ba comédien ba na temps ya vie ya prière makasté ba vio ba comédien solo za ba mundweri ba nano ba gwedi ba dudunga fura ba théâtre makasi wana ba salo groupe salongo ba vrai théâtre mais ba tona kama ba pamba matin ba sa ba mitakala ya pamba ba makakuma kakoma ba to wana nde ba pesa ba mbongo ba vrai ba to ba sa ba mavanti ba théâtre kitoko makaba éducation théâtre ça enseignement théâtre ça prédication théâtre ça li que boza ko éduquer ma masse ozomande pululu soki okebite oye omoni sika okase pe kizengi ya solo mais na l'église pe ba pululu ba koma okota na ba pasteur mutaza kizengi te ba kosi kizengi pasteur abondela zongi na ino normal pasteur azwi na la mutaliboma ko panza ba kiti ko mutaliboma solo ya mo na église pour sécurité za on mutaliboma solo mutaliboma lukuta ba ko na ide na pasteur ba prédication ba pasteur le comment que pasteur aya fandi bende to so no boy abani da ko ta avant matana chara biso ke joa ba kombo mama mamuchilanda mama Angèle mama Intel apesho déjà pona nini abi ke tango telema
obeta mama na papa ya kasi molimo te ba coacher ya mo ba prédicateur wana biso to linga ba parce église pe kabone comment nango ba pasteur ba kabone ba comment par rapport à ba groupe so dans ba groupe X okinga ba X so dans ba Y okinga parce que na ba cher na ba ngwa ba pasteur oyo et comment lukela ba problème on comprend ba cher nyo seza o matate ba yembi pe ba changer quoi leur mbongo azongila ba chanson na ya kala atiti na nango kala ne ba na ko salela nzambe lombongo ba vitesse na ye komi ya makasi mes condoléances na les pasteurs alors mbongo uti okufa tiki biso pasteur wana za honnête ateya kabia kufi bien coup de chapeau. En tout cas, à yenda na témoignage et bembena eko zanasi na cinquantenaire kuna to na marti au moins ba pasteur ba ozala wana ba pasteur bibiso lelo to komi kwa ndeti ba musicien pasteur zo na ba garde corps rebelle pasteur zo na ba jeep pasteur zo na bilamba pona la saka blo nyonso eza nango vanité mais na sepele parce que bembe ya pasteur alors mbo ba ke kundango wapi na cimetière ba pasteur mso ba teza kota ba Congo pasteur yo mto ba pasteur ndeko na za pasteur so akufi boke na cimetière ba pasteur da kota Congo. Botia ba cimetière musu bo kende boyebe ngoti. Pasteur aza pasteur. Merci les sacrificateurs on a ko loba yangwa. Merci beaucoup. On va dans mon numéro de téléphone, on va dans l'hôpital, on a un souci de Kambamou. Ça là voyage. Souci aux années ya sika 2020 eza quoi calendrier changé, makambo changé, miracle et sala makati ya mutu nyonso. Nalingi ko senga na ba papa Eliane Boy. Soki ba bengi bango baloba lisusu balekate, baza ba responsable, eza bagafo mwana sali on a c'est ignorance adaye mwana muke tia koli bon aye posa ba encadrer moni bana mususu azana aza a séduire ne mutu te mais nzoto ne nzoto séduction ozomona na sens wana mais ba parents na baleka susciter baloba na sens ki ba batela témoignage na bango po bako boma bango pe na nzela na sens wana oyo papa musu azoleka loba ba makambo aloba te mo biso ba sel na nzambe bo ato bomi ya usaino musa punda biso nga utuko anuti eluti nga fona loba mais bango baleka susciter pa no batela dignité pe mwana ba pe mwana ngona ebité est-ce que mwana na nzamba sale grâce à bala soka ko bala ebité mobile nini o tango aka nan Eliane do ba changer combo a changer combo pour mobile mso otaba ke bala ta na Cameroun alu ata Cameroun ne mobo ay fa kuna libela pour mso ba yenda bimaka na Moïse Mbi ya ote ozomona bien te c'est-à-dire alobi likambo eza réel mais témoignage pesa ko sanini et bonga ba bomba te longina na ye mais bazwe longina ba sanini balakisi bato bataka ba droit ya bana bazawa balandela ba droit mais ba parents ne baleka te mais batika ba avocat ba sa musala ba sala en tout cas za malama na église ya Moïse Mbi mto sambela kuna conseil na pesio moment on nzamba bendio matoi abisio tika bima place wana obimi na bi journaliste mo banoke sambela kuna Moïse Mbi alobi na kati église na alobi ba signos ba bisaka nga na sala kana maboko ya teza ya kindoki na kotika ko sala ngo te aza petiti ya za prophète mais aza teti makasi ya woni makambo ofeo e sala mekat na ye ko sala mi boy journaliste na pas longwa na église nga bien na kete papa akosaka bato akosaka ozomona ba trina wana bon trina bongisi pe pa na bango et pas bango wana bango bamona makambo keno beta l'histoire ba Moïse Mbi pa trina ba baito mabanga ba trina ba na posa makambo wana te ya ngana ngina bonde la pona bino Nzambe asala bino grâce et miracle sala melayo na foi que tu na prier nzamba osala mais tant que na pasteur nazo benga mutu na se repentance as Moïse Mbi na obonde la pona soki obonde la pona te journaliste pour ko kapete yo za tambala ko information mais ngai e vinanga na sama pona Moïse Mbi nzamba sunga ya kufate parce que ombre liwa pe ko landa Moïse Mbi parce que mon spirituel ko boma pe Moïse Mbi ba kufa ke ina mais nzamba ba na ensemble pona aza instrument nzamba ko sunga lelo ko sape ba makamine minene en tout cas to samba pona Moïse Mbi prière à liboso nazo bondela pona Moïse Mbi en direct so ba pasteur so ba leka ba bondela pona en direct nga na prier pona na bondela pona Moïse Mbi zambe na nguya nyos au nom de Jésus na tiki Moïse Mbi na maboko no nzambe bisika za grâce nzambe za likona yi zambe protégé kolo sungai a se repenti zambe na bikamwa nyonso oyo ngana lobaka esalama na kombo ya Yesu mariage à Moïse Mbi ane ko salama au nom puissant de Jésus-Christ mwasi basé belete azaka moko oya sepela na motema na ye zwa mwasi wana nzambe banjulu mema place Moïse Mbi azali bas pour programme mariage
au nom puissant de Jésus-Christ. Na prier pour voir on est sur bazo bela. Na prier pour voir on est sur la problème. Na prier pour l'amboka nanga Congo. Na déclarer miracle de Corona Bango. Na combo na yesu ba malade babika. Mboka Congo qui liboso au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Na plus 243 82 60 64 863 plus 243 82 60 64 863 plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 on est le numéro à prophète Israël Mbam adresse d'habitude Ali Massina sans fil avenue ambassadeur numéro 43 avenue ambassadeur numéro 43 arrêt tribunal si ma immeuble Apocalypse 22 quartier babengango Massina sans fil et terminal Njili quartier 1 neba iloko ba événement oyo ebandi na internet neba ke ba journaliste ba luka le prophète Israël Mbambo. Merci beaucoup na saluer tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu ba autant na série na bokebe anza ko banganza pe bananza benyo ba congolais nyos partout bozali mbote na bino. Merci, bye bye. Merci beaucoup, bye bye. Merci beaucoup na bale bandegonion so bayo tungolanda biso soki to lobi mabe bole kana kolimbisa bisaka conseil baza ko pesa. Merci beaucoup na pesimbo telisusu na papa Edo Amani na pesimbo te na mama GH na bosanité mon vieux Didier manager na Paris na bosanité mon tema ya Die Koleka Elena Tanda motema ya Die Koleka mingi rolobezalite na pesimbo telisusu na Brice Garçon Bilima na pesimbo telisusu na mon coordonnateur équipe Bumba na pesimbo te na bandeko nyonso oyo balingaka biso. Merci beaucoup tokutani mbala sima. Bye 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 bye. Merci.